Ma mission TV, le miroir du monde. Il y a marqué à Tozali Koloba, Binomoro Bozomona à travers ces images, Nengeni Bazali Kozonga, Namboka na bango, baso sala ba réclamation, il y a makambo eza mutu na makolote, mais ba visa na bango ezola kisaki bakota na bosolote. Bakangela bandeko na biso ya 2e kuna na kati ya société na bango, tour ya liboso, bandeko ya mibale ya 2e ntango baye, bakangeli bango pe kuna na 2e intervention ya Kinshasa ya 2e ekendaki kuna na Katanga. Et qui est penza pour na komeka kobimisa to pe kosala intervention ya bandeko ya 2e o bakangela ki bango kuna pa ba chinois na bakepe quand même na leçon to sala ki na Congo to kenaki na ninga magui to sali makamwa malonga te awa ndenge toza tozongi mboka na biso pona likambo boyo ozomona pe ke mboka ekotambola ndenge mususu sangwe kopanza na ndenge mususu ekozala plaisir makasi. Ma mission TV, le miroir du monde. Ma mission TV en direct pour vous informer, c'est une bonne chose de savoir que l'état de droit a pris une grande place dans notre pays ou encore ils ont frappé de plus. Pourquoi? Parce que Herbiso to vanda na mboka ngo des fois tone ko mona expatrié bazo luka ba lekela biso na maele bazo luka penza ba dominer ba congolais na niveau moro biso nyonso to bande ko zangela ngo kimia mais to moni pena ke ba kom ko zwa pe fouet, c'est-à-dire ko traiter bango autrement dans le sens que ceux qui a sali mabe azupe mbanonae et zamala mumingi to pesi merci beaucoup na régime actuel comme on a que bande komiso sou mais la kaka ezala mesure il y a 2 points de mesure te ezala pena ba mesure moro pena ceux qui ba ju ango ezaka pona batu moko te topé pona ba expatrié o bazana se marka cité faut ba kende nango na ba expatrié nyonso bandeko na biso ba chinois ba utaki na mboka na bango baya na Congo na visa ya makambo mosusu bakenda kokota na makambo mosusu. Alors, on va vraiment vous laisser le temps. Il y a Rolanda ba image. Oh, moi je vais commenter vraiment sur ces images. Je vais commenter dessus de ces images. Pourquoi? Parce que ma mission TV toba ki tozali sonabino esika information ezali to inabino pour la ninité makolo nabino ko kita en temps réel esika information ezali penza pour na ko informer bino. Bandeko ba chinois na bozali komona bazali bongo bandeko o ba eki na mboka Congo na visa ya entreprise mosusu na moment tozali koloba bakendaki na bango ko exploiter na visa na bango wana ya entreprise mususu bakena na bango ko sala na société mususu, c'est-à-dire ba kosa l'état depuis ba kota na kati ya Congo ba kosa l'état na visa moko ya entreprise moko o epesa bango accès ya kokoma na Congo lokola pe déjà na biso ezalaki na liso likolo ya liso tala ndenge bakangi ba chinois wana ba pesi bango penza balakisi bango ndenge nini bakokaki kolakisa bango ke RDCP ezalaka na droit nango RDCP mibeko etelema mibeko ekoma kosala mosala nango pas comme avant et koma penza ke non ata bochembongo na bino momoni pena ke non congolais atelemeli yo du début à la fin bandeko ba chinois na bozali komona pendant que bandeko ya 2e bakendaki kuna pona kokanga bango to pe kolakisa bango ke o basali ezali malamu te bakangela bandeko na biso ya 2e kuna na kati ya société na bango tour ya liboso bandeko ya mibale ya 2e ntango baye bakangeli bango pe kuna na 2e intervention ya Kinshasa ya 2e ekendaki kuna na Katanga ekendaki penza pona komeka kobimisa to pe kosala intervention ya bandeko ya 2e o bakangelaki bango kuna pa ba chinois na parce que balingaki bato ya 2e bacha ordre te ba meka ko découvrir secret na bango te ya makambo nyonso o basala kuna. Alors bandeko ya 2e pe balakisaki bango comment mibeko soki le bien frapper likolo na yo ndenge frappaka bandeko ba chinois na bakomaki awa na Kinshasa balekaki bongo kuna na ngambo ya bandeko ya police bamekaki kosambisa bango bakendaki pe kuna na ngambo ya parquet tozali koloba bino moko bozomona na travers ces images ndenge nini bazali kozonga na mboka na bango bazosala ba réclamation ya makambo eza mutu na makolo te mais ba visa na bango ezolakisa ke bakota na bosolo te soki tokoloba ngo ndenge wana état de droit est frappé bango état de droit ezongisi bango. Merci mingi na mokonzi ya 2e na kotanga kombo na été pour tena sala promotion na été
mais merci mingi ye moko mokonzi esika azali ayebi topesi ye merci mingi na mosala azali kosala parce que tokonstataka mingi bandeko na biso balibanais bandeko na biso bachinois bandeko na biso baindien soki asali likambo akoluka banda kobenga koyebisa bino meme kokutu ngai bokangi nga awa zela so nabengi kaka komona yo nde kobalukela yo bakoya kokanga yo akoma kosala makambo lokola bakoma kosala makambo lokola bango nde bakongolais biso nde baétranger alors esango eza na ngambo na biso oyeba mpenza ke non na part na bango basali mabe bazwi bango bafrappe bango pe bazongisi bango mboka na bango mais pasi ezalaka na place ya bakonzi neti oyo babengaki mokonzi ya DGM mpona kotia ye mal à l'aise mpona kolakisa ye ke non bato wana bazalaka boye baza na mbongo boye baza na kanyaka na bango soki olobi tosolola yo mpo koki kozwa yo moto mpe ndeko mpe atalaki ke ye mpe auti kozwa esika wana to ebonga wana kala mingi te alors soki efaki akota na bamagui wana deja sikoyo pendant que tas de droit eza kofrappe elingaki epesa malamu mingi te alors bandeko wana ya bachinois bazwi mbano na bango na momo tozali koloba bazongi mboka na bango wana bakei bake mpe quand même na leçon tozalaki na Congo tokendaki na ndenge ya magui tosali makambo malonga te awa ndenge tozongi mboka na biso mpona likambo boyeboye ozomona mpe ke mboka ekotambola ndenge mosusu sango ekopanzana ndenge mosusu ekozala plaisir makasi mpona biso komona ke baexpatrie bakomi mpe kozala frappé par loi na biso po makambo oyo basalaka ndenge batambolaka likolo ya bakongolais esalaka mpasi mingi ozosala mpa na ye mais soki oréclame droit na yo bakangi yo policier ye moko azomona ndenge ozo réclamer droit ma ya kangi yo azui atie yo pe na boloko mozo réclamer droit na yo pe tant mosu salaire en cas ya 50 000 francs congolais tant mosu salaire en cas ya $70 tant mosu ya $60 donc et puis ça a pas si mingi biso to mona makambo wana yango to yaka na liboso ya caméra pona to meka ko dévoiler to pe ko dénoncer makambo wana nyoso ezala malamu mingi te alors ndenge na baki tout à l'heure que ba chinois na bozali kolanda bazali bato bayaki penza na ndenge ya bosolo te bayaki batambolaki pe na bosolo te à travers ces images nde bo découvrir ndenge nini mboka na biso et refouler bango bazongi na mboka na bango parce que bayaki na bosolo te batamboli pe na honnêteté te yango wana lokola batambolaki likolo mibeko beti bango bazongi na mboka na bango congolais oyo ya DGM atelemeli bango du début à la fin alakisi bango ke DGM alelo eza DGM alobité DGM alelo oyo epesi ba congolais nyonso ya libanda accès ya kozwa visa na aéroport malgré ke ba congolais pe belé babisaki biso to meka mpe kokita na aéroport ya Njili to meka ko se renseigner il faut ba futa combien est-ce que visa ngo déjà banani bazui banani esi bakoti na makambo visa ngo banani bazana ba preuve ya makambo ba visa ngo na aéroport ya Njili et toko meka ko salela bino yango parce que eza musala na biso ko sala ba enquête ko meka ko luka ko zo information à la source on va le faire l'un de ces 4 matins et ma mission TV ne peut pas rabino ezali liso na bino eske information ezali lito ina bino pona nini ti makolo na bino ko kita en temps réel ko zo la bino information pe ko memela bino je profite na occasion pour na ko informer bino que élection il y a élection au fait les kanakuna na kati ya assemblée kozala bongo mokolo ya lelo et biso pe ma mission TV to kozala wana pona kozela bino ka information nani akobima président nani to pa kozwa kiti wana o ndeko bemina kwa tikaki ma mission TV to kozala wana pour que to la sabino ndenge nini be élection eleki nani pena aka akondi to pe nani pena akwei bato nyonso yende pena ndatikali en tête ya ndako wana to pe ya kiti wana o ndeko obemina ku auti kotika. Entre-temps, Ndekope Lokondo a outaki kozala invalidé malobi mokolo ya lelo hiye akozala wana akoya na ye kaka po ala kisabandeko nyonso ke ye aza invalidé takoki ko considérer mention oyo ndeko mosusu asalité contre ye toyebi te tolobaki bandeko FCC baza kobanga ndeko Lokondo question mark alors biso tozaka wana po tosala musala ndenge musala ebengaka biso tolobaki tokozala liso na bino litoi na bino pona nini te makolo na bino
en temps réel. Lobby tokokita en temps réel, poto sali labino, les lots tokokita en temps réel, poto sali labino, information, il y a cause de labino, pardon, élection, pe ndenge nini bako installer bureau définitif, ndenge bako kabola ba poste, tokozala wana pona tozo labino, tokutani mbala sima, toujours dans ma mission TV. Entre-temps, portez-vous bien, continuez de vous abonner à cette chaîne. Beaucoup de fans appellent ça actuellement une chaîne meilleure d'information. Tozawana place nyos information et belemi tozo ki mamba on poto zo la bino to ko l'accepte no makambo nini eleki na mboka ezali ngai ndeko na bino Bibi Kapinga na présentation. Il y a Kinshasa Analyse. Merci beaucoup na Richard Kapuku, l'un des soldats de ma mission TV derrière la caméra. Merci à Steve Konde na montage. Tokutani bongo na mikolo mikoya pour na information mususu. Ciao ciao. Ma mission TV, le miroir du monde.